C'est-à-dire, yo zana na phase yorle sa musique. Les musique les so. Na muto pamba yo on va pas chérir donc muto pamba nano na minute yo donc. Muto pamba pena. Ça na erreur moko asalaki ya kolobake a laisser musique ti. Voilà lobake a laisser sa musique ti. OK, c'est ça. Igo Dangola fin du monde. Ba chanceuse on a donc na évité auto comme lokola ba o ba komeza la kanini. Bakendaka wapi po bazo ya succès wana net ba misango Luanda na nenga mabete na yebi kaka peut-être 2 ou 3. Atenção, a Night Club Salvador apresenta Data Performance DJ Cardoso, o melhor dos DJs. Avenida Ipiranga 939, Brasil, São Paulo. Patrocinadores Salombo, DJ Cardoso, o melhor dos DJs. Bien, bonjour mesdames et messieurs, nous sommes sur Miss Girl Télévision, sur l'émission le plus suivie de l'Afrique, Awa Bisso, qui est présentée par Georges Chumba, autrement dit Miss Girl Artiste. Il y a des gens déjà qui se posent des questions, de se retrouver sur Awa, vous allez banda ya parler, c'est-à-dire vous allez banda libanda, nenga gezalaga. La staff Nabiso y a bien chez les cocoteros, hein, cocoteros en portugais. C'est-à-dire, elle a eu cocotier. Voilà, la française a cocotier. Nous sommes là, et pas il y a Tio Pena, tout ça, nous sommes là, et pas il y a Tio Barbosa. Ici, quand puis, toujours moi, mon pépé, libanda, boissa, la rabisso bien. Là où je suis venu voir l'artiste musicien Igwe Dangola. C'est l'artiste musicien, on a la fierté de notre drapeau qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Dans la diaspora, il mission, Oba Evolora Awa ici, en Angola, là où nous sommes. Merci na équipe technique, merci na Batutu, merci na le boss José Ngandou, bon retour au pays, le boss José Ngandou. Un grand merci aussi à Héritier Ndombe, le fils à papa, et pour qu'on n'ait pas aussi dire un grand merci à Yannick Bolas, hein? Yannick Bolas c'est le gagnant. Un grand merci à la personne qu'on appelle Galvani Ndongala. Galvani Ndongala, en tout cas, un grand merci. Nous sommes là pour nous soutenir. L'émission Awa Bisso. Il y a Cardouz aussi qui est en direct des Brésil, qui sont en train de nous suivre en direct. DJ Cardouz et Maître 113 sous Luanda, Gombal Gogota. Pourquoi ne pas penser aussi à Tony de Paris, Ngingi de Paris, Tony Ngingi de Paris et à le boss Modogo Visor. J'ai toujours l'appétit de vous donner quelques annonces avant de passer la parole à mon invité qui est Igwe Dangola. Carrière naïe. Ensemble, on va découvrir qui est l'artiste Igwe Dangola. Quelques annonces. C'est juste que l'artiste est comédien. Je t'aime, Kanina, leader à Pembe, qui est en train de fêter son anniversaire. L'émission Awa Bisso vous souhaite joyeux anniversaire, leader à Pembe. Hein? Je t'aime, Kanina. Il y a aussi Jenny, la Cléopâtre de la presse. C'est l'un de nos présentatrices. Il y a G5 Production, Miss Girl Télévision toujours. Jenny, Cléopâtre de la presse qui est en train de fêter aussi son anniversaire. Jenny, joyeux anniversaire à toi. Et sans oublier Obama Kumbu Roger. Joyeux anniversaire à Roger Kumbu Obama Makamounion. Que du bonheur que le Seigneur te donne. C'est que ton cœur désire et que la bénédiction dans tous les domaines soit ton partage. Roger Kumbu Obama Makamounion. Alors, je suis avec l'artiste musicien Igwe Dangola. Kosmbia Vanga, hein, et ya caméra, Maële na Maële, Kosmbia Vanga fait bien son travail. Arnaud Pakeke Benef, c'est équipé Kosmbia Vanga pour y azolo mola soni quoi. Nenge zala kaka pour donami clair pe na minute na nenga palanga tout palanga ba otala ngai ah donami clair kusituka azota la biso ezosala bien. Nazana Igwe Dangola to betana mo nteke. Bonsoir dit artiste. Ah bonsoir.
to ke non bonsoir to boitard na minute to na Luanda donc j'espère que tokolo ba pe boitard voilà on est bazali bana mboka ça veut dire boitard déjà lokola bon après-midi voilà bonne santé ya star oui santé vena pepela na mulanja mais vraiment kamune ce que bien ngai pena naza ne sengwero ya mona plateau o ya awa biso tozaka kati melo na sepela to za mwa libanda boto sala biso pe bien allez de makas parce que libanda ngopela mwana ngopena moi ça va moi pio tout ça va ah pena tout du naturel hein tout du natural on a portugais après 1 mois et demi d'absence ou 2 mois je peux dire Ozaki libanda ya mboka Ozaki na République démocratique du Congo comment destiny voyage les qui n'ont ndeni ouais je l'équipe bien que n'a qui pour la ma promotion tout ça mais malgré ma contretemps OK na zongi na Luanda comme ça bon eveni na zongi la on les suspend na continuer au tikali quoi ouais alors ndenge zongi mboka on retrouver mboka ndeni par rapport ndenge tikaki mboka na ndenge oye bon mboka en Congo non ndenge tikaki mboka Congo na ndenge zongi seconde to so na seconde ndenge Luanda donc na ndenge Luanda bon mboka yango yo kaka donc mutna mutaza na kana selon ndenge ya vivre la donc vraiment na ndenge nanga tokos na kutongo ndenge za kezaka bongo échanger na ngwelo mote quoi très bien oyo émission o babenga ngo awa biso aiza kitala ya mboka nde tozana bona plateau boye patuki ya ma lumière à lemba touche congolaise bazotala yo fils qui a la députée azotala yo pour bango balinga émission fort balinga ngo vraiment makasi eza émission ba pesi confiance na mboka mobimba alors oza prêt à répondre à la question na biso tout oui naza prêt ça veut dire on est liné à mona po atika pena et moto ayebi parce que ça na kolo bakena ninga Luanda pour la première fois dans les émissions voilà na linga vraiment ko le coming mais ba internet mais OK ce que mon abimi ça veut dire na sentir que mon chaleur mon ekoti voilà et faut na pesi la po bato bazo kanga ba mon na pe mutonga zo embango OK c'est ça na ça bon alors pour na boyambi ça dit ba bonne manière na ndenge toye ko na bokoko oui tout ça na nous faire merci ah autant na plateau ya biso to libanda ça dit photo ke nango boye pour Roger Obama et ça la bien maramutu quoi ouais oyo eza elembo ya boyambi ouais merci elembo ya boyambi na plateau lo eza première fois esengi photo za no net moi libanda pour ça biso bien quoi alors bato bazana besoin ba yeba qui est l'artiste Igwe d'Angola comment ça a été et bandaki ndenge nini obandaki musique et pas ya nani est-ce que bandaki na orchestre mo boye obandaki koyemba ndenge nini on aimerait un peu savoir sur toi quel est l'artiste Igwe d'Angola bon na bima l'orchestre muté OK na bima l'orchestre muté ce qui na kokolo ba peut-être na travailler trop na ba parolier OK et to vanda trop na ba parolier ba vena nga lokola ba Paris match oye bani wateka ba musique o ibeta pe na moko na travailler na vena ngai arrive OK oui wateka pe na meilleure chemise pas faire rigoler donc bato wana nde basala ke nga pe na poussa na pembe na bango na zoba mayele ona to bando tindika ba biloko kala te na ngani samboka ya solo c'est ça ah OK ah isali biso bien oyebi yobi masko net na ndenge na yo moko kaka ni bona bimika mba moko mtalilo ninga te est-ce que le roi de Tiwe rançon le roi de la forêt yaza Igwe ya République démocratique du Congo ya yo po yomi pesa mama Igwe d'Angola comment on est au bon ozala kuma Igwe za kuma chance OK eza kuma chance quand ba bengo déjà Igwe ça veut dire mutu nyonso même président soit bengo Igwe ça veut dire yo comme chef na ye comme konzi na ye OK et donc na sentirango dans un mutu bana mikiba linganga mingi OK partout na kenda kani tu fukela ba palo kia partout eza na mwana mote ya benganga na kombo OK aya na mwana mote pardon abenganga ya OK ba benganga na kombo dans sentira okombo ko ta Igwe de naza Igwe partout na kenda ba sepela nanga do Igwe za mutu yo pausa makamalamu asala kama beti aza direct vérité tout ça donc ça dit mokonzi ya mboka quoi mokonzi ya mboka Igwe pesa biso no image na yo pour essayer ça bateau tout bazotala biso boy on dirait que Kinshasa monsieur le docteur Patrick Mpeti azotala yo
Skito leader Polo, Patrick et Polo, Chuchu 112, Azotala yo, et ça l'a été plusieurs banines. Moi, vocal, moi, toujours idée na yo, poto, il va répéter. Donc, ce moment, on dit, moi, boyoto yo, kakato, componenté, ah, ils ont c'est-à-dire, bah, tout va comprendre maintenant que non, ils ont ramené, Igo Dango, la Kolo Makambo. Ça, vraiment, bongo. Vraiment. J'espère que t'es artiste. On s'est appelé ça, kaka, ma mélomane, la musique, na ba oba la biso. Vraiment. Ayo kaka, mais, ba mon nanga, peningo lobeli, quoi. Vraiment. Zambe, papa, libisa bango, mabeba, nyoso basalaka, bango ba kateo. Omoto nalia bango babalokele ngai awa natikali awa ngai moko na vina ngai soki omoni moto oyo azobota banembele opesa une photo te pour distraction etikala se bolingwe atako ni bazulango adversaire show makala ye ngai pe nakolinga te shiri na mona yo na moto mosusu nakolela na ngai kikere salema kaka mpona kobeta yango bato mibale kasi na bolingo shiri pourquoi tokoma na biso kaka na trahison kisha saba milelaka lisusu mwasi mbondo te o bakoya kolanda na tasus banango leli nokolela tokomi dembika ye bakoya kolela ozoba pamba e papa kizangi na bolingo azalaka te o ngai kona kota bombu na quartier bapesa ngai change ya kote ya bolingo e nakoma na ngai moto kaka ya pamba soki bapesaka mpe cour de sori mpe ya bolingo nalingaki nazala professeur mpo napesa yo cour ya bolingo tala lelo ndenge okomoni okamba na yo mpo na bolingo onga bapesanga baternité ya bolingo barefula ngai ngai bakangaki ndoki na quartier awa mpona bali mwana ya 16 ans kokamwa babosani ke bolingo kipaka nango ajete mwana ya 16 ans akoki mpe kobala mobali ya karata eza bolingo donc biloko yango wana oyo eza na réalité donc nazosenga kaka bato bapesanga chance. Très bien. Alors, bien sûr que obima yo moko roi liebo obima pas moutouté ni nété nous avons appelé sur don et puis tu commences à chanter au travers d'un parolier. Mais il y a quand même des musiciens ou des artistes qui t'ont donné aussi le goût de chanter. Alors, le rappel que non, n'a approfondi mon oyemba. Tant que yo nga oyemba, nga objectif est ça oyemba le net nan. Pas le des idoles na yo mutumu talaka ou c'est pour la savoir faire né. Bon, natala vraiment musique vraiment makasi. So tali distraction na chombo ezaka musique. Nalandaka Ferregola makasi. Ferregola Jésus vraiment. OK. Lokola Jésus nga yembaka. Nalandaka Rechewata makasi. Na ve nga manda chante. Natalaka bon vraiment makasi. Donc babiloko wana moi moke lisusu la coste mokia tonga. Ve nga pena yolo na pesa mote. Bisika zali vraiment. OK, très bien. Alors, sur to binde c'est pas Jésus des nuances. Eta ki idole na yo muto talaka on a besoin pe okola ka pe mingi sozo ka fira zo yemba obeta sota mo vocalement ya ye quoi ongana dinga na ta fala ta faze banye vous êtes belé na linga makasi te na dinga ta vocal moko ya faire rigola o et ça bisoka bien quoi net nzemoni moi voyez mo ponela nga po na ba vocal kaka na bika ka vocal je sais beaucoup te vocal kaka o faire ça là na ba vocal ka ya faire Ferregola, il sera pas vendu pour ça peut bien quoi. Banye vous êtes belé il en a ponela nzembo moko c'est banzembo eza penza ndete to zebeli nazo eziko ebeli ko troublenga faut pesa ngama image moko bo atanzima moko boye omusana zo wana ko tangomba moko pana ko yemba nyoso ukolo nyoso ah oya faire yebi nyoso ya faire ngana yebi oui nazo so verte pona oyo yebi ki affaire na oyemba oze beli troubla déjà na yemba déjà nyoso siko numo senga ngo donki epesi moi lo yenge na linga mingi oyo carte rose voilà to katamo ba vocal ya carte rose et ça so bien moi ba partie kara ya carte rose mama Denis ya kero mama Denis motema ya fachi beton mama leli sa
Mama Denis motema ya Fati Beton. Je suis qu'à partir à Maman Denis. Donc il est président Rwanda donc il y a président bossa Maman. Maman Denis Nakero a participé moté sika ezwamio. En tout cas première dame ya mboka na biso. Maman Denis biso to ba diaspora to libana mboka to défendre le drapeau. En tout cas ba mbote belé sika ezwamio. Merci Peli Susubongo na son excellence président de la République Fachi Beton. Hein, tu sais que tu le nous. Merci vraiment président Nyon Sozo Sala pour que les Congolais basent bien la République démocratique du Congo. Alors l'artiste est au sali déjà moi temps et bien na katambo Kangola. Oui. Bien que faire golaza idole na yo, mais est-ce que aussi au calculé à part non album na yo. Ezaka projet à liboso yo sali dépose en Angola ou soit ba single les alades pour yo décider ça ce album. Bon nazana ba single mon ba single mususu eza ba single o ba bengi yo pardon ba featuring voilà ça. OK donc ba fit par rapport ya ba fit na ko ba deke o ngana bengisi ba tete ba bengi sanga OK na yemba plus j'espère que son a bossé ba 6 ou 7 OK on a ko ba deke za bon on est à part ya moto wana ya bango voilà on featuring oui. Voilà N'est la bandi ma album na sala featuring na sala no single yanga moti alors na décida kama malamoko na yemba donc na bandi ko yemba première chanson na ngeza la qui surprise j'ai surprise. Maintenant qu'est-ce qui t'a motivé à Luka ko sala net album malamoko et ça combien de titres non fin du monde ils ont 13 chansons ils ont 13 chansons 13 et vous êtes producteur. Producteur Azate. Producteur Azate, vous signez 13 chansons. Vous avez un esprit, 13 titres. Bato yembel na 13 titres, on a pu solo, li basomi banzembo. Bon, venanga ma tsami na zawana, na pese ba mote bisika zali, na mère na biso José. Na mwana na vraiment Gilmar OK bazana Canada mais nan ba bongisi pena makamute na Canada donc ce qui bongi nango OK et kokota kota nango ya solo on a temps parce que bato nyoso yembi ezaka na sens ninga récompense kaka na ninga reconnaissance peut-être so ba yoki ba koki ko ya moza ka bongoji donc yemma na nous ça non boulot so muta sepel nango biso to na ba succès. OK wana ezana kola ba faire ba fali ba héritier ba Fabregas donc yo faut le cahier pour ayemba yo ça dit yo zana na phase yo les sa musique les musique les so na muto pamba yo on va pas chérir donc muto pamba nano na minito yo muto pamba pena muto pamba yo zo les salon musique yo zo les saningi pe alobaki alobaki mais asana erreur moko asalaki ya kolobaki a laisser musique ti voilà alobaki a laisser so musique. OK c'est ça donc bien on est besoin de la phase on laisse on besi bango ba bandela ko la biso de tozo banda tozo laissa to nyokama ça dit 13 chansons album ils ont déjà lancé ils ont déjà marché le disque oui ils ont déjà marché donc pour télécharger Igo Dangola fin du monde ba chanson on a donc na évité auto comme le kola ba o ba koma ezala kanini ba kendaka wapi po bazo la succès wana. Oui, na ndeyo pene pour uti pene na source pene uti ki sasa. Ba champo yo nozo comprendre ngoti. Comme est-ce que na koki ko na boye na ba champo ni producteur ni mutu moko so bendanga zati. Na ki sasa zo mona commune. Ngala mona banga moyo. Ah OK. Banga moyo. Elo na sepela na biso na banga biso banga moyo. Elo na sepela na ngomingi po to zaka ba complexité quoi. C'est ça. To zaka fier ya lo ba to za banga moyo. Côté pena ba nzete za bangoma donc pour la pe beto ba pe parler quoi na za na côté wana. Ngozara wana za wana. Banga moyo côté mona ba igebi na filet. Wana ve na ngai. Ya solo ve Thierry Bigler ve na nga voisin. OK et ba bine filet likolo biso na moi senda. Après c'est plafond mote sigazali. Ouais artiste plafond azape pa igebi na filet. Bana banga moyo nyonso. Ngapi nazaki ba banga moyo ba série moko boye na yanga mbio. OK vraiment bato bazotala nga Arnaud Bonsele ayebi ke nazaki pe na ninga ba yanga mbi. Le banga moyo ne tombera jamais. Président Zéfi ya pona biso na Zéfi président Zéfi. Na malobate na bosani honorable na biso auti ko lekane oyo. Honorable Vanessa
Mboyo donc na minute so zoli sika mona président na monsieur de la République ya solo mais na pena sepela on a pe sape mbote pa ya wana mabele vraiment wa kenda obiso soto yebi ye wana Nero Mungu fumu ya banga moyo na tika li banga mais na zwata ko mona idi ya solo sona kena loka kaza la gade. Merci à PDG Edox Dieka hein tozala Igwe d'Angola Ouais 13 chansons et ça peut d'ailleurs sur le marché des disques. Mais est-ce que yomo autos en a dit ça pourquoi n'est pas il y a aux honnêtement d'information ni niveau ça là pour qu'album est bêta bon naza yo pona ezaka mamba yemba kaka chaka na salaka promotion bongo ya mama auto zolo baza mambala pour ça la promotion ya mon même ba wera ba fali baza ba producteur mais baza na bala amona pas bimisa ye mo kwazi bate ko zonga yo ko zonga te yani kam ko ti mo zonga te parce que je dépend un peu de la musique oyo yembi peut kota et peut bimé zonga te problème des ko ya mwana mais avec que ya dit kenza mo sunga donc crois-tu que qui s'y peut exister dans la musique c'est ça donc bon solo la yon tendeni pour album bêta ko solo on est na ndeni ko solo la yango pour album bêta kono ko solo la yango mamwana na bi kino landela ngo tellement na zana mo retour mo na mboka na bi kino landela ngo ni succès sala bien oui ezana ils ont bêta nanu ezana ba masaba télécharger ezana so que na internet on a pena que moi ça va au soleil déjà t'es pas babagi au bani boy musique oh ngana quand tu fais olo mama ba que le moto tellement mo ko na mo belé wala tina yo ezana mo le moto alors na préféré na proposé dans nos bateaux Rolanda Bisso ouais l'un de vos chansons na titre ya nzembo za jana clip wana eza titre nini AVC. Alors, suivons la chanson AVC avec l'artiste Igwe d'Angola et puis on revient pour la suite de notre émission. Fingisa et comme ça peut belé ma boma DJ Mandela 100% rumba tous les la kaka namour hein so qui le tomoni to komi kolela bolingo to pesa ka fote na moto mosusu te à part Adana Eve que nimbomba arme lourd oh l'amour est kei et kozonga lisusu te na samwe nangai pas tout soda beauté suprême baye oyo bawa bakufa batika bolingo ebongo ngai Alain Visior na Luanda atakolo ya Congolais na mabu atika biso tolinga na bajalo ebele nzambe moko temwe oyo nyonso ezosalama azomona biso e Azul Branco DJ Anelka Kanga Kimbangu Trésor Mazungedi ya Mama Selina badokter baye ebele basimbinganga na leli nakenda ngai Josephine Kembi matamina zonga ya kotala ndenge bakocola ngai mwana soki abotamisika yaka na kolela elingi koloba teke aye na mokili ya matata Chance Mbongo ese ebanda kuna na likolo yesu mwana nzambe ayaki na mokili mpona kobemolisa bato ya mitema mabe nga nakutani na Medalias de Mbongo papa moko malamu papa moko boboto papa moko malamu yanga Jili Masiamina iolela mama ye iolela mama ye iolela mama ye ngana leli soko moni Josue omoni Masiamina ye omoni Janiversa sebilongi na bango ya famille iolela mama ye iolela mama ye iolela mama ye ngana lemi soko tali Julmara otali Josue Medalias de Mbongo na bango ya famille deception salipiage na motema na ngai po moto nalingaki mingi adena Patrick Bologna Très bien, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Tout ça à Karana Igwe d'Angola. Une très belle chanson. AVC. Et ça, pourquoi vous choisissez d'abord titre AVC? Quel a été le message dans Nzembo? bon AVC ça
tout le monde a la réalité belé parce que ngana imba banzimbo yo ozo pesa ba conseil banzima bêtise té soko yo ton union so format ata bona mère pena na parler donc so sala mabe pa mère et lokola ezongeli yo ah mère otalo pelo moni ba maloba moni maka musala ngango ba yembela yo de comme lokola cri ya mère. OK. On est lokola ba cri moko ya parler donc AVC tout le monde a la réalité belé ba zoa pena ba AVC pour mama bolingo. Moi ça kei on ba la tikali amemi tout ba compte tout marambo tout donc ya kuti pena moi si na yo pena libalo bala na mobile misusu c'est ça AVC ngwana titre AVC. OK, pour bolingo pene bomaka. Ouais. Bolingo. Très bien, à part tous en titre lokola AVC, tous en parage, tous en à titre za mo ebelé. Réalité accident. Surprise. Source et inspiration dans les arandines au travail na ba parolier to yo mo problème to koma bandi mo. Bon, na dit que na ko ba za donc. OK. Za donc. Mambo na ngeza na nzambe. On a fait non comme aller na procédé. OK, c'est ça. Ça fait na nzambe. OK, très bien. Alors, ba projet ezani ndeti na année au 2024. Bon, 2024 nous en en promotion. Donc il y a ça vraiment on a besoin nanga. Voilà. Mais j'espère que numéro tikala. Ouais. Babenga na yaka. Nazana nga mutu ya ebeleki oyo kaka okanisela ngo pesinga pona ko tsana nu kashete ninge vena biso kaka to zongi kaka wana akoni muta ba cacher ba sami oyo biso ba oyo ko senga kombe. Alors yo moko pina webi ke na artiste foi na yango. OK. Il façon na yango. OK. Façon ma bien pour faire repasser partie faut que na lavage. OK. C'est ça. Tokoya partout benga yaka ya anniversaire fête anniversaire maramutu tokoya. Aux en orchestre? Non. Mal travailler kaka na nana babenga ngoni na bosania. Équipe accompagnement? Voilà. Accompagner nanga ba accompagner ngai ba mission non vraiment j'espère que naza pe na besoin ya santé. Ah, vous avez besoin de clavériste. Voilà. Oui. Ceux qui vont m'azali, j'espère que numéro est là. Voilà. On va nous travailler ensemble. Ouais, il y a mon qui est au Kaboleza bon. Bon, ouais. Ouais. Donc, très bien. Alors, artiste, c'est le rôle en net, c'est TV Zara Radio, TV Zara Ngonga. Ouais. Et ça, plaisir, on a posé un plateau, et ça, les vraiment bien. Quand tu chantes, na on va comparer na yo na yi comme adversaire na. Naninga Luanda bwe. Na pena na ebité. Maneti ba misa Luanda naninga mabete. Na ebi kaka peut-être 2 ou 3. 2 ou 3 wana oui. 2 ou 3. Naninga 12 naninga mabete. Naninga mabete. J'espère que bango ba yebi ngati. Ba yebi na bango ngati na mutu na bimisala na ngati. Donc ngako ya pe bango pe bakoya ya tout travailler champ oyo na oyede bango. Bah, comme quelqu'un qui est dans la poche comme parolier. Ah bon? Ouais. Et ça, c'est un peu de au commun là-bas, tu vas y avoir ça la succès. Bon, on a quoi chanson oyo metera champagne. Tout ça l'ensemble na vie na ngai on a tout le bas wa vie na ngai. Paris match. Singania wa to boka single la et na depuis. OK. Ouais. Metera champagne. Tango zo yimba malaki sensu banga mo biso to yimba ngodi tango ko bimma bon balambi ka balangisi ka ba bloko zanga tout ça mukolo na ngoyi wana mais ba ba singa te bisika banani batindika ki bon to comment va te to le poto sala to loko bima c'est ça parce qu'on a eu mon collègue aux aka moto gacheta que leader avez-vous déjà pensé un jour y intégrer orchestre mo ya munene ote kaneti face après au sa banzela na bon wana soki tozwi producteur soki nazwi producteur soki nazwi moto oyo azo soutenir na un espace instrumental te na ngala bi question na ngeza boy est-ce que si matayo ya ko raisonner ko koto orchestre mo boy o essayer bana pour que ote kana no pepe na face na don oza na ote ki pina face banini ti après yo sa makamna ya yo moko
oluka orchestre po na komana et c'est ka oso kanisa ya kokota orchestre mo boya munene se yiba eloko ebangisa nga na ba orchestre yango okaka moto akoti malongwe na ye so nga mongo navandi bo nazobule na koma kuna me moto anga azali kuna bikuna eloko eza te kote mosusu omona alongwe akefinga ne moto yango azala place okota onomona na kuti nga na osepela ye falenga na ya wana me ya longwe akefinga moto place awuti c'est ça que yo finga na ote po ani teke so ya longwa ke yo ke na oka eloko kamsanga mpona otala est-ce que bato yango bazwaka la to bazwaka te po moto azovivre bien jamais kobima aki kofinga ça veut dire moi benake mpiaka donc moyen te awa bazopesa eloko te fa bima kendi paza moto aza na pale aza na mwasi aza na bana tout ça alors nga soki eloko bangisanga ngo wana lelo nakei na tie moto awa esimbi te eloko kuna na tie moto kuna esimbi te soki oleki na moko ata orchestre na ndenge ya kongo babayeyo kare pe lali otomona ngo atebele na ndenge yo soki na Luanda awa ovivaka na musique bon ndule elokola nazolona sikona kolona wana foza nesika oyo obukaka poke na olona oui ouais à part ba faire awa biso na CP vibe kwa beta na magolo pona monike question na ndie etoki so mois demi quoi très bien ok siko eza sika okenda ko timo poke na olona boyango tolobiti donc wala eza vie privée voilà mosusu nasalaka voilà ape na biloko oyo nayebi ke bacommerce nanga nasalaka ah ok oyo esalaka ke nalata soin boye ok nasomba pati ok aza moto oyo nakoka kolela te pa bato vraiment opesanga mpena mwa sketch oyo mpona lata mpona kende mission mpoma bao badefaka wana j'espère que bamitikande na musique oyo ezalaka penake donc ye poudre alali ok menga penake na pena alukela ok so omona pe ko super ba kikolo wana pe bonoko bien ça ki ko kamwa te po ok yango mde sala ke pona vendre siko vraiment c'est ça très bien courage artiste Erosimba peut se simbi parce que avec Dieu il raté quoi ouais tout le monde peut avoir biso tozaki quelque part remis quelque part secret zakara to kangami na ba Roger Kumbo Bama to kangami na ba Jenny to kangami na ba la diva Jaël to kangami na ba Laetitia Vita to Matina so Benfica to fukami to beleli nkolo po arabise comme arabise ki talatala ya mboka donc secret zaka ya ngwana alors to comme na biso vraiment na suka artiste na biboye munze boneti ya para joana na yuka kyango esalinga net moi genre quoi maman na testé d'abord félicitations merci na yina bato bazo occasion ya yoka nzemba parage te bazo rata moi morceau et pas na yo mo potozana na plateau boy quoi et ça la bango bien on va partir à la vocale banine. J'espère que va consommer parce que c'est bonne chanson pour na côté ça peut mon vocal moko ya fait rigola ok il y a un peu na seigneur muawa bileki ngabikokie ya kozongela ngai nazwaka pongi te soki nazo raisonne yo eza biloko moleki bili donc ezoya nyonso na mbala moko ava bayepa ya moto babengaka ye lelo ekotala ngai obengi te lobi soko kuti ngai te kokamwa te kanda ya yuma na pembeni ye moto makasi. donc biloko eza ebele soki toke lisusu na Mario na bosani koyebi soki nayemba Mario ya na version na yo sikoyo mais nasalango sikoyo na instrumental ya vie na biso Fally Ipupa ok ya Jalo ok Mario esi na bala zela no fufu Mario zela pardon esi naza na lopete donc Mario ayoki ke na bali asiliki
Ça veut dire il y a c'est plus là zané ka Mario. OK. Donc ngapo na bali ya c'est plus là qui a ko chanende ko libala na ngai. OK. Donc je mon appelé ça na internet, mais ça vraie chanson do tellement biloko déjà c'est belé na mutu donc moi biloko mususu et kimi j'espère que mbala simaton to solo mo pena na maison Ningezala. et gozonga les sous na qu'on a préparé ça bien. Vraiment. C'est ça. Merci, nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'être là. Merci à Kolanda Biso, ne Bandele Kino Nasuka. Un grand merci à Ya Nono Lomboto Maracana. Hein, Pakekebe, toujours dans cette station Maracana Palanka. Merci aussi à la personne qu'on appelle Kamba Lobo. Vraiment, Kamba Lobo, on appelle sur Mote, DJ Billy Célèbre, Nastaf Nabiso, Junior Boula. Artiste, merci d'avoir répondu à une invitation Nabiso. Nabi Goza Moutou, Goza Pena Batu, Oyo Baibek, Oyo, les émissions. Pas seulement ma banga la bango. Pour partir, Pena Batebe, Bazera Ango. Moi, ba dédicace. C'est ça, bon, sinon, tu vraiment dans la mission, bah, on l'a nangana, ma banga, ma bena, les mystique. Vraiment. Ouais. Mais, na bossa ni loko mon causa urgent. OK. Par rapport à na salle émission na sentir que bien. OK. Na linga ki na senga featuring na artiste moko ya bino alega ki nisiko. OK. J'espère que comme on a une des okimanga. Oyo azo mbaba nzimbo falia portugais. Ah, Baster Kali. Baster Kali, ah, OK, OK. Ici quand on bote belé na ndeki batam na mone blo na nyonso mais na za pour ça na ye. Pour ça la ni chamoko est important. Soki ko sepela, j'espère que numéro nanga akable ngana za nanga teko minene non. OK. Sur la pepele sans complexe. Vraiment. Ouais. Baster Kali, en tout cas, félicitations P. Je sais que quand vous serez de retour, on aura aussi à parler via parcours autour à la Bozaï, on a fallu pour pas, on a vu toutes les vidéos, en tout cas félicitations et puis courage encore, continue de faire parce que au salango bien pour convaincre déjà communauté congolaise, péda bangolais surtout. Au salango bien Baster Kali, dos orandengambo kabwe ça bien. Moi, quelques personnes, ouais. Na l'autre ka ba moté, na grande sœur nanga na France lycée Zongo, famille Zongo vraiment. Bambo Tebele, Jonathan Nakata Canada, l'unité de mesure, Balobi Yayo, na chance ya libela, chance ngombo, bisikaza na Congo, Bambo Tebele Mosa Mwindo, Ganelon, Mastanangai, à partir ya Viana Bambo Tebele, Miglof Allemand Noir, na 4 Allemands. Masananga souffrance la batirki donc il tient comme Allemagne donc souffrance et venanga Gilles Machamina ya Marie-Josée quoi donc balobi na kati Canada balobi na boka bata Canada no poto no zonga sima vraiment ça la bien makasi donc balobi les grands caméramens Obama maboko nyonso ipaza wana azolanda so kika la loba ki komonita wa donc na molu quoi dana ça Obama za maka nyonso. So cameraman azara kosimbi avanga. Ça donc Vérongoyi ma femme donc ma Vérongoyi. OK. Et donc on a moi ça parler. OK. Donc moi ça dose la bébé Sika donc marié déjà bani. Oui. Donc il y a vraiment donc 2014 2024 pardon na Katangola et grand couturier. Donc il y a peine soko yi na yo betelo art. OK. Vous à l'aise. Oui donc peut-être les a panga teza pena. OK. Ya bala pena donc igo dango la bala bino ba oyo bengaka wana donc ya mo ba moye na Facebook botika na bino musala punda donc bedi balake na kata malweka DJ yoza wana pona ko panza musique et ça la kama bien Pedro Mandekwa mon petit frère donc Emile alias de Mingongo Christelle et Kemi donc wana tutikali wana donc ba mote belé bana viana ya bino yangoyo merci. Ouais. Très bien. Alors, merci à Patouki à ma lumière de Lemba. Merci à Jordan Bata, Kilo Yamboka. J Base, Kilo Yamboka. Merci à Yarobi Visor. Voilà, Naïbi Sebalete Souka, les boss. Bionique Ibanda, directeur de notre loge Zéphérino Ibanda. Très, très, très fort. Merci pour le soutien. Merci aussi à Blaise Kaba. Blaise Kaba, passeport rouge. Merci. Ils ont toujours bien. Merci à Vita Dikano, le mystérieux. Merci à Joa Ndomele, Bibliothèque internationale. Merci à l'artiste Tigombala. Et pourquoi ne pas aussi penser à Boss Alfred Poto Napoto. Quant à moi, on se retrouve juste à la prochaine. Ciao.